bokoyoka lisolo ya basi oyo balandaka mibali toujours na mosala zuwa eleka Beti momie okei wapie alandaka mobali na ye na mosala. Beti momie bipaleleka yo e alandaka mobali na ye na mosala. Biwela wela e na wela yo na nani ye alandaka mobali na ye na mosala. Biwela wela e na wela yo na tina e alandaka mobali na ye na mosala. Mimi boke oke wapie alandaka mobali na ye na mosala. Moseka mopunga e oke wapie alandaka mobali na ye na mosala. Angungwa Benadete bipaleleka yo mama alandaka mobali na ye na mosala. Lidia mobango e bipaleleka yo e alandaka mobali na ye na mosala. Mbote balandi ya HD la Congolaise TV oyo ezali émission na biso ya liboso na kati ya émission mwasi pe bomwasi oyo ekobanda kozala présenté na ndeko na bino Ladi Aulia Lelelu. Émission na biso ezali bongo kolobela mwasi na kati ya ndako na bala na wenze na kelasi to pe na mosala. Bokokamwa te bongo mokolo mosusu tokoyamba pe bapapa na kati na émission na biso po bameka kolobela biso po na nini babimaka libanda, po na nini babalaka basi ya mibale, po na nini babenganaka bamama, pe po na nini babetaka basi. Yango lokola ezali émission na biso ya liboso o etali bongo bomwasi nde toyambi mama na biso. Mbote mama. Mbote. Mama, est-ce que okoki koyebisa biso kombo na yo nani? Kombo na nga mama Faida Eveline. Mama Faida Eveline. Mama, okoki koyebisa biso oza mwasi ya libala? Naza mwasi ya libala. Mama, soki oyebisi biso ozali mwasi ya libala alo ntango opesi biso kombo na yo ebongo kombo ya papa oyebisi biso te papa kombo na ye nani? Nayebisi bino te po oyo otuninga te otuninga kombo na ye ezali nani? Papa na biso kombo na ye nani? Papa na biso kombo na ye na Lisengi Antoine. Mama, papa na biso kombo na ye Sengi Antoine. Mbote papa place ozali topesi yo papa Sengi Antoine. Mama, okoki koyebisa biso est-ce que obota? Na bota. Oza na bana boni mama? Naza na bana 7. Bana 7. Okay. Siko mama, osali mbula boni na libala? Nasali 41. Mama, est-ce que okoki koyebisa biso 41 na 41 oyo osali na libala? Est-ce que libala ezalaka kaka na esengo to pe ndenge nini? Libala ezalaka na esengo, ezalaka pe na mama. Esengo ya libala mama eza na nini pe eza ndenge nini po tomona esengo na libala? Esengo ya libala ezali ebele. Neti nga nalobaka mikolo nyonso bao bayebi nga. Nalobaka nga parmi basi nyonso nazali la femme la plus heureuse du monde. Vraiment maman. Et po mobali atungisi nga te. Na quarantaine ya libala wana ma ata toswanaka na chambre bana bayebaka te soki papa na mama baswanaka. Po na kati ya libala bisengo ezali mabe pe ezali mais oyanga namonaka esengo ndele kebele. En tout cas maman merci. Est-ce que maman okoki koyebisa biso na esengo wana na libala? Ndenge bobali na papa 41 est-ce que au parena pe ba est-ce que au parena pe libala moko quelque ba jeune marié quelque part ou bien na parena ba jeune couple belé nazali soki na lobi awa nazali na 26 couple o siko na ngila kote na sina boya na lobi ke na comme déjà na ménopause ba lobi ke na parrainage ménopause ezalaka te bazokanga makabu ndenge bamoninga na papa tozalaka malamu bazolinga kaka na parrainage ngina parrainer lisusu na mbula oyo nde bakozala 27 couple oyo na parrainage. Vraiment maman merci beaucoup. Namoni nga peta ngo libala nanga c'est sûr yo pondo zala marraine nanga au parrainer nga maman. Tango sope na koke koboya yo na yebi te ke lingomba nini osambelaka po ba partage kaka
oyo yezu oyo ozali kosambela ntango mosusu yo oza na engomba songolo pakala oningi na ya parene kaka yo orke kuna place osambelaka na kolinga te mpo nga nazali mokristu ya église catholique. mais maman na expérience oyo oyebisi nga na préféré na kolanda na catholique wana mpo parene nga mpo nazwa mpe baconseil ya bien ezala mabe te mama? ezala malamu mingi soki olobi ozolanda nga place nga nazali nde nakolinga nakosepela mais soki ozali na bareve nazali na nani te ke naboyaka mpo le nakopesa yo conseil okolobi yo bino bolobi soki oza nayo na reve olingaka na yo makambo ya mari te nakosepela te mpo nakopartage foi oyo nga naza nango. Soki olingi ke na parene yo loba oyebisa papa wana kobala yo alobi marene oyo nalingaka parene nga aza na église catholique. Merci maman. Est-ce que okoki koyebisa biso mpe première bana na yo o parena mpo toyeba bango soki baza to mpe baza te tokoyeba kombo na bango mama? Bana na ngai bazali oyo na parena bango basi basali bango mpe 18 ans de mariage bazali kombo na ye Sylvie mobali na ye azali Alphonse. Maman Sylvie na papa Alphonse place boza topesi bino bambote ebele à part wana ozali su na bana oyo parena? Naza na bango ebele nasi nayebisi yo bazali 26 27 mindani yaya nazali okotangela biso kombo ya bana mosusu te? Bana nyonso te nakotanga neti José Kombo azali mwana na ngai toparena bango na mwasi na ye Rit Sambolo na parena bango baza mpenza baoyo ya sukasuka nazali mpe na ingénieur Guilin na parena baza ebele mpo bato mosusu bakoyoka zuwa ndenge nini nazotanga kaka mosusu natangi bango te. Merci maman, vraiment osepelisi biso vraiment osepelisi biso makasi na kati ya émission na biso mbala ya nsima tokoya mpe lisusu mpona koyeba mais mama siko tolingi toyeba oyebisaki biso kaka esengo ya libala tolingi mpe toyeba mpasi ya libala ezalaka ndenge nini to mpe ezalaka na nini toyeba mpe ntango tokobala tomeka mpe kopatiente ata na mpasi mpe bisengo tovandaka na kati ya libala. Mpasi ya libala eza ebele nete nalingi nazonga nano na bino lokola bana ya lelo bino bolingi kaka le na okokota na libala ozwa kaka esengo na kati na libala. Mawa oyo ezali mpo bino boyeba kaka mawa ya libala ezali ke soki mobali aza na eloko te mais mobali ata aza na eloko to aza na eloko te patiente mobali mpe akozwa lobi ya mobali yo oyebi te mosusu azalaka presse neti bino bokomi lelo nalingi kaka mobali ya griffe nalingi mobali atambolaka na 4 makolo na kolinga mobali ya makolo mibale te. Biso le tobalaki na papa tobandaki nga babale ngai mobali na ngai azali nano étudiant ti lelo tozwi mais alakisi nga mpe esengo wana ya libala ndenge nazali lelo naza kokumisa naza koloba papa place azali bizu ebele mpo te asali nga mwasi na kati na basi asali nga esengo na kati na libala me nazopesa bino bajeune fille ya lelo bolingi mbongo mingi oza na kati na libala yo mwasi ya libala olingi kokende kotriche mpo omoni mobali aluki yo na nzela okomi koluka ozala lokola basi ya libanda kolula libanda botika makambo wana yango nazosenga conseil na bajeune fille ya lelo mobali no abali yo lelo aza na eloko te mais soki batelemisi yo na nzela mobali wana aza na oza na mara moko otiki libala na okomi kotriche nde nazopesa bino bajeune fille ya lelo botika makambo wana. Merci maman pour la réponse au pesi biso. Parce que maman nalingi nayeba po yo lobi na kati ya libala esengo nde esalaki yo ozalaki na esengo esalaki osala quarantaine mais na nzela tomeki kotuna bandeko mosusu to mpe baninga na nga oyo nayebi baboma mabala balobaki na libala esengo eza te. Est ce que okoki koyebisa biso so secret nini ezali na kati ya libala oyo esalaki yo umela mikolo ebele na kati ya libala mama? Soki merci mingi na mutuna soki olobi ke bandeko ebele otuni bango bazali koloba ke esengo eza na kati na libala te soki balobi esengo eza na kati na libala te Jésus Christ azalaki na kati na bango te mpo libala ezali na esengo nayebisaki yo mpe ke ezalaka mpe na pasi na kati na libala mais il faut compréhension entre bato mibale yo moto mosusu oye na libala neti ya lelo ya bino ekomi libala nazwi na vision paster ayebisi nga ke oyo nde mwasi na nga or ke ezali bolingo bozalaki bino mibale te balobi na yo na paster ke oyo libala na soki ezalaki ya yo te
mais yo olingi kaka kokende kuna ngai nalobi ke libala eza na esengo mingi mais mosusu aza préparé mpo na libala te okomona ye kaka na libala amoni mobali aza na bomengo lere bomengo esili aboyi libala wana mpo alukaki eloko moko na kati na libala wana mais libala eza esengo mingi nazoyebisa bajeune fille bana na ngai lelo libala eza na esengo soki oza na baprépare obie mpo na libala esenge libala eza na esengo mpe na kati na libala mpasi eza na ndenge nini fo bozala na compréhension na kati na libala mobali alobi boye yo vanda nye otika asilisa makambo ne aza na yango apres yo mpe oloba yango mais bino lelo ekomi mobali aza na demo yo okomi na dimo yango na libala lelo ezali kosimba te mpo tozalaki préparé te na kati na libala. Merci maman ndenge oyebisi biso siko mama na ineba mpona kozala préparé tokoki kosala ndenge nini mpona bozala préparé bokoki kosala ndenge nini mpo avokende na libala to mpona kozala préparé omoni oza na kati na ndako neti nga oza na bana basi baboti esengeli bapréparaka bana ava bakende na libala libala ezalaka boye libala ezalaka kaka esengo na esengo te mpasi mpe ezalaka lero kokende na libala baboti esengeli biso baboti tosololaka na bana na biso na ndako alobi kuna okokende omoni ezali famille mibale oyo oti na éducation no kote na yo mobali mpe oti na éducation kote na mpo bose comprendre il faut ezalake mwasi mpe azalaki préparé alobaki il faut préparation il faut mwasi azala préparé na kati na ndako na bango alobi ke yo ozali kokende kuna ezali de famille boye kokutana esengeli bozala yo mama na oyebisaki yo ke libala ezalaka boye na boye na boye mais bino lelo bokomi kozwa kaka oyo ya balabala baninga balobi boye lere na kati na ndako yo koyeba oyo mama azoloba te bino bokomi kaka lelo libala bozali na bino bozali babala na bino Android soki mama alingi ayebi so mama eloko nini oyebi nde yango place wana tozomona ke moni libala na bino soki ezosimba lelo te ezali mpo na bongo biso tozalaki na libala Android te tozalaki na libala baboti mibale otango mosusu bavandi na ndako boye nalingi naya kobala mwana asongolo pakala mais toyei kokuta toza na kati na ville mais mwasi esengeli ozala préparé alobi dere nake kuna nake mpo nasala aller retour te nake mpo vi na nga mobimba na kati na libala wana bible elobi ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur place moko balobi te ke celui qui trouve un mari trouve le bonheur non mwasi nde esengeli ozala de pied na kati na libala mpo te libala na bino ekende malamu. Merci maman siko mama na oke eloko moko omeki koflashe biso na kati ya conseil opesi biso ke biso lelo tokóma na kati ya mabala ya baandroid soki totali peut-être mpe na kati estce mabala ya android wana ndenge olobi eza mabe kobala na kati ya android peut-être mpe mosusu mpe tomona ezala bien toyebi te oko explike biso mabala ya android elingi koloba nini to eza mabe. Merci mingi na motuna wana place nga nazomona eza malamu eza epoke neti lelo libala ndelo namoni mokolo moko nake kotala bacouple oyo nga na parena mobali aza na kwe na ye mwasi aza na kwe na ye bozali kosala biloko na bino wana bolobaka yango nini Facebook boza na Facebook mobali azali kuna na bamina ye ozoloba mwasi kuna soki dialogue eza na kati na libala te eza libala moko zero mpo boza na ta lisusu ya kosolola bino na kati na bolingo mais bino bokomi kaka bami na yo ya ba Facebook na bino bami na bino ya boye libala wana na yaki na tomboki nalobi mwasi aza kono bale mwasi alobi nanga papa nde moto abandaki akanisi nga mpe naza nde yango mpe nasali nakoma kaka bongo tokomi biso na biso ye aza na kote na ye nga naza na kote na nga yango wana libala na bino lelo eza kosimba te naboyi te bokoki kozala na bafacebook na bino bokoki kozala biloko nini mosusu wana ya bino bozalaka na whatsapp na bino naboyi yango te mais ezali koboma mabala mingi mpo te bokangami kaka wana dialogue eza lisusu te na kati na libala. Merci maman so totali bien na kati na libala ndenge olobi esengeli na libala dialogue ezalaka mingi so to comprendre bien libala oyo ezangi dialogue harmonie ekozala te to mpe esengo ekozala te to boyokani mais soki dialogue eza couple ekozala nango ça va mama. Merci beaucoup na mutuna soki dialogue eza te ezali libala moko eza ya kokufa nayebisi otunaki nga nasali mbula boni na kati na libala nalobi na 41 mais biso soki bakuti nga na mobali na nga na papa na bino Antoine Sengi place azali tozala kaka lokola tobalani lelo mpo te
tosololaka dialogue ezalaka esengo na esengo yango bato baza na posa wana tozala lokola couple wana ok toza déjà mibange mais bato baza koanvie biso mpo dialogue ezali bolingo omoni soki dialogue ezali bolingo oki kosila te mais soki bolingo nani dialogue ezali te bolingo ezali te. Merci maman, vraiment merci. Sepelisinga makasi maman na biso faïda. Vraiment na moni oza penda o na Bible balobi une femme sage bâtit sa maison. Penda oza na kati ya ba maman o batongaka ndako. Naza sur balandi na biso bozolanda maman na biso lolenge azali pe lolenge ya se comportaka na libala lolenge ya conseil o ya pesi biso. Donc elingi koloba biso bana basi to meka ko imiter moi muke bizaleli ya maman faïda poto sala pe 41 na libala lolenge ya sali. Naza surtout lundi na pe lokola couple na biso ya papa na biso José Kombo na maman na ngai Inès place boza na moni donc biso pe to Holanda bino lolenge ma faïda za naza sur bino pe bozaka ka bongo nga pe na kosepela na landa bizaleli na bino pe na ya mama faïda ndenge ya lobi na biso na papa na biso donc merci mingi. Bon to sing na régie a balancer ba image o to zo ki ba jeune fille na balabala po na ba question ko to poser ki. Bonjour ma fille. Bonjour. Est-ce que vous savez biso kombo no nani? Kombo na Mariela Ekombo. Kombo no Mariela Ekombo. Est-ce que Mariela okoyebisa biso soki olingaka libala to olingaka libala te? Si nalingaka libala. Pourquoi olingaka libala? Nalingaka libala parce que nde namona papa biso na mama biso façon bazalaka nde pesa pe un jour ngape nakoma mère à foyer. Ok, ndenge omonaka papa na bino na mama na bino façon bazalaka nde epesaka ope esengo un jour yo pokoma mama mwasi ya libala Est-ce que esengo nini bazalaka na yango oyo epesaka oposa yo pe un jour okoma femme mariée? Donc façon na bango nde bazalaka nde bavivraka nde epesanga posa un jour ngape na bala à travers bango nde sko nde salaka ngape na bala navanda pe bien na ndako ya libala. Sengo ezalaka ya nini oyo sepelaka na comportement na bango eza nini? Bon, en fait, c'est un comportement bon parce que parfois ils font de blagues. Soit on a raté, oh mon a asili que pour ninga oya s'excuser. C'est caca donc c'est un peu ça. Donc pour na yo esengo ezala no yango wana po babundaka te. Soit na raté parfois so bazana moi erreur moko esalami quelque part to na muninga moko aye à s'excuser nde pesaka yo vraiment pour ça que yo peut un jour comme femme mariée yango ozana mobali ya bongo bien ndeni tué. Donc na souhaite toujours que un jour nzambe pas pesanga mobali ndeti papa biso vraiment na moni yo lingaka papa bino mingi pour se comporter bien vis-à-vis na bino et puis na maman bino. Merci Mariela, bye. Bye. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous savez ce combo no nani? Combo na Bibiche. Combo no Bibiche. Maman Bibiche, est-ce que vous savez ce que linga kalibala to po linga kalibala te? Na linga libala. Maman, est-ce que vous savez pourquoi yo linga kalibala? Bon na linga libala pour moi sinon so fois bala. Ça va. Skopo na yo maman Bibiche libala eze sika pasi to yesengo maman. Eza nyoso mibale. Eza pasi na bisengo. Eza pasi na bisengo. Okoyebisa biso esengo na libala eza nini eza place na temps nini? Oko changer question te. Ça va maman. Okoyebisa biso esengo to passe esengo eza na temps nini pe pasi eza na temps nini? Question est compliquée nga bon passe pour na ngai passe ya libala ezali passe ya libala ezali surtout soki mobali akomi ko découcher libanda azokipa lisusu te mobali akomi ko découcher libanda azokipa lisusu te bana bakomi kokufa nzala pasi yangwana bon ba raison eza ebele na libala oyo ya pasi eza ebele
mais napesi kaka mibale wana kaka. donc mpo na yo mpasi na libala eza kaka nde papa soki abimi libanda akomi kodekouche libanda akomi kosundola na bakoabandone famille na ye wana nde eza mpasi ya libala sikoyo esengo na libala ezalaka te kaka mpasi mama te esengo mpe ezalaka esengo mpe ezali oyo mpe ya esengo wana toyeba ezalaka moma nini bamoma ya esengo ezalaka ntan mpe boza ensemble na mobali na yo boza ensemble na mobali mpe aokipe yo aokipe bana ndako efandi eza na kimia esengo ezalaka yango wana pasi ekomaka na libala soki mobali akomi kodekouche libanda surtout soki mobali azwi mwasi mosusu libanda obi akomi na bamakangu libanda ebele nde ekomaka pasi mpo yango nde moto ekotiaka ecompréhension ya libala ekomaka koswana bitumba makambo ebele ebele. merci mama Bibiche tosepeli vraiment mais tosepela un jour neti obolingaka libala bonjour yaya. Bonjour maman. est-ce que okoki koyebisa biso kombo na yo nani? Bélange Kasadi. Bélange Kasadi, okoyebisa biso soki olingaka libala? Bon, je ne peux pas dire vraiment que j'aime ou je déteste les mariages, parce que je vois les mariages de tous les deux côtés. Il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Il y a de ces personnes qui se sont mariées, mais ils sont heureux dans la vie. Et mais il y a de ceux qui sont mariés, mais qui ne sont pas heureux. Donc, des fois, je me dis, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je ne vais pas me marier? Je me trouve toujours sur cette confusion-là. Je ne sais pas comment je vais résoudre ça. Mais je me dis qu'en tant que femme, je dois me marier. Merci. Pourquoi Pourquoi je dois me marier? D'abord parce que c'est quelque chose c'est un ordre qui vient de Dieu. Parce qu'on dit que non, dans la Bible, on nous demande toute femme doit être mariée. Mais d'un coup, je dis que je vais me marier parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Toute femme doit se marier. Quand tu ne te maries pas dans la société déjà, tu n'es pas vraiment considérée. Parce qu'il y a la plupart des femmes qui ne sont pas mariées se sentent toujours un peu, bien qu'il va faire un peu les sourds d'oreilles, mais ça se remarque toujours. Merci vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu? Comme maman Rite. Maman Zolobana, c'est tout ça côté. Comment vous avez vu maman? Comme maman Rite. Maman Rite, est-ce que vous avez vu ce que olinga kalibala to linga kalibala te? Ah bon, na linga libala mais na linga ba acte ezaka na libala te. Comment lokola ba acte nini o linga te ezala na libala? Premièrement, ça ba acte mususu to mona ba papa basala ba mama biso esepesa nga te penza sko na partir wana de singa ke na linga penza libala te. Pourquoi acte nini papa bino sala ka mama na bino oya pasi o esepelisaka ote na kati ya libala? Par exemple na kozwa papa biso musala na ko beta mama. Ko beta ka mama biso ko finga ka mama publiquement comme ça et donc ça la nga bien te. Pona yo loko papa bande ko finga maman publiquement et puis ko beta maman yango esepelisaka ote na kati ya libala. Siko pona wana okoki ko pesa biso conseil nini to po okoloba ni pona? Bon pona wana na petema na ebela olobati na ngana lobaka pona ba papa o banyokola ba mama batika, c'est pas bien. Moi, au balaki na mbongo comme c'était comme jouer, comme esclave, comme locomo, comme chose moins utile au sakane. C'est pas bien pour na papa. Là on a causé na papa, tant au bali moi c'est na honoré. Donc quand tu été comme le quoi jouer moi boya au sakane là, quand n'importe que quoi il y a 0 minuit au sakane que c'est pas bien. Mais quand même, on lingara libala. Bon, on a lingara libala, oui, parce que nous moi, c'est sûr qu'on a encore ta libala. Merci vraiment, maman Rite, to sepel pour un conseil et puis to sepel n'engue lingara libala. Merci. Bon, moi, ce que je voulais dire aux femmes mariées, parce qu'il y a de ces femmes mariées là qui ne respectent pas l'importance de leur bague. Il y a de ces femmes mariées qui sont heureuses, ils donnent de l'importance à leur bague, mais leur mari ne donne pas l'importance à leur bague. Qu'est-ce que je voulais dire à ces femmes-là? Qui ne se posent jamais la question pourquoi je me suis mariée. Ils doivent toujours prier, mettre Dieu à la base de leur mariage et ils verront que non, tout marchera dans leur vie. Ils verront que leur mariage triomphera, qu'ils ne fassent pas recours au divorce. Parce que moi, j'ai vécu dans ma famille, la plupart de mes tantes ont fait recours à la divorce et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc j'aimerais que ceux qui vivent des situations difficiles dans les mariages ne fassent pas recours au divorce. Qu'ils prient et qu'ils fassent
de leur mieux afin de maintenir l'équilibre de leur mariage. Donc, qu'ils ne fassent pas recours au divorce parce que non, le mari n'est pas comme ça. Ce qu'ils s'attendaient, ce n'est pas ça, il fait recours au divorce. Non. Qu'ils fassent en sorte de changer leur mari. Et c'est possible qu'une femme change son mari et qu'un mari change sa femme. Donc, qu'ils ne fassent jamais recours au divorce parce que tout simplement le divorce c'est un péché. Bien que dans ce monde le divorce est devenu une chose courante, mais c'est un péché. Devant Dieu c'est un péché capital. C'est cité même parmi les péchés capitaux. Donc on ne fasse pas recours au divorce vu que c'est un péché, mais qu'on cherche à changer l'homme et la femme à ce qu'on veut qu'ils soient. Merci. Merci na régie maman Faïda okoloba nini mpona baimage oyo tokomona na bajeune fille ndenge balobi bamiso bayebi bakobala te yo siko olobi nini? Merci beaucoup. Nalandi ndenge bajeune fille bauti koloba ezaka bajeune fille te na bajeune garçon. Bajeune fille balobi baoki kobala te mpona bizaleli ntango mosusu avandaki epa grande sœur na ye ndenge mobali azalaki konyokola ye bazali kobunda deva bana bazali koswana aza kofinga mwasi na ye deva bana ye mwasi mpe azali komanke mobali deva bana nde bamoni inutile na bala na vana na ngabo mpo libala ezali pasi nde yango nazali kopesa toli na biso baboti esengeli toswanaka liboso ya bana te oza na eloko bolingi oloba epa na molongani na yo bozela na chambre na bino nde bokosilisa makambo nyonso wana mpo bana lelo soki bazoboya kobala na bizaleli ya biso baboti koswana mikolo nyonso papa kobeta mama liboso ya bana bakodécourage kobala pe mama akofinga papa azalaka na ye malamu me mama azali epoli de naissance place na ye baprende place na ye bisaki oke bapreparaki mwasi te mpo azala na kati na libala mpo azali kofinga mobali na ye yango wana bana bakozwa degu ya kobala mpo na comportement ya biso baboti esengeli tozala malamu tozala na bizaleli ya koswana na miso ya bana te yango wana nazali koyebisa bajeune fille bolemba te bapapa mpe balemba te bajeune garçon esengeli bobala bokendaka mpe na banani oyo bazoloba ke lelo bazopesama te na kati na baeglize esengeli bolanda mpe yango ntango mosusu nani éducation ezangaki epai ya baboti kuna me oye na kati na lingomba balobaka ke bamama boya toza jeune fille oza mama te kende kolanda mateya na kati na église mpo te okoyoka mpe ndenge nini okoki kozala na molongani na yo. Merci balanzi ya chaîne na biso HD la Congolaise TV naza sio boyoki ndenge mama na biso alobi vraiment bamama tozwa place na biso ya kibo mama tomeka kopesa bana na biso toli ntango bazana na kati na bandako na biso tomeka kotalisa bango lolenge nini bakoki kozala o mpe bakoli kolakisa bango lolenge nini bakoki kozala na ndako ya mabala. Mama Faïda na nyonso olobi mpona kosukisa olobi nini? Mpona kosukisa nazali koloba ke même Bible elobi ete femme soyez soumise. Mais lelo tokomi na makambo na bino te émancipation de la femme congolaise ezali biblique te olobi ke bozali égal papa asengi yo mayo koki kozwa mai te kende kozwa yo moko toli nazali kosenga tomikitisa na kati ya mobali ne fe kotosa mobali na yo mwasi mobali pe linga mwasi na yo bozala pe na harmonie bozali kosolola dialogue yango nazobeta sete dialogue ezala mingi na kati na libala dialogue nde ekolisaka bolingo na kati na libala lokola osukisi kotuna nga mituna nazali koloba nazali kopesa mbote na mobali na nga place azali Antoine Sengi na lingi mingi makasi papa na ngai pote yo salanga nazala. Merci vraiment maman, merci nga pe na pesi mbote epa ya cordon na ngai José Kombo mobali ya mama Inès place azali na pesi pe MP4 yenda zozwa biso na image MP4 na pesi mbote kote ozali natif na ngai grand pays na balandi nyonso ya chaîne ya HD la Congolaise sans oublier noko na nga na Afrique Sud na yebi ke bolanda ngai
noko na ngai JPK Songo na mwasi na ye mama Zozo oyoki fozala modèle banda komemela papa JP mai otielaki na douche ndenge mama lobi ezala te ke ye moko aza na posa mai ye moko zwa merci tosuki bandeko boyoka lisolo ya basi oyo balandaka mibali toujours na mosala zuwa eleka